40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir. Chez vous, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission que vous aimez, l'émission Temps de vérité, une émission socio-politique. Ce soir, chers téléspectateurs, comme vous le savez, demain, la RDC, notre pays, va accéder 64 ans depuis son accession à la souveraineté nationale. Donc, on va fêter le 64e anniversaire de l'indépendance dans notre pays. Et comme vous le savez, notre pays a été indépendant depuis le 30 juin 1960. Et que peut-on retenir de cette date? Et nous allons nous intéresser aussi à l'actualité provinciale. On va parler sur le retour, en tout cas, du gouverneur Grace Kwangamasuangi-Bilelo en province. Nous avons vu comment la population l'a accueilli, la population du Congo central, bien sûr, l'a accueilli chaleureusement. Cérémonie de remise et reprise, on en parle aussi, chers téléspectateurs. La nomination de Madame Anne-Marie Tchassa, directeur de cabinet, c'est l'actualité. Et quelle sera, comment sera constitué le gouvernement de Grace Kwangamasuangi-Bilelo? Clôture de la session ordinaire à l'Assemblée provinciale du Congo central, on en parlera aussi. Quelles seront les priorités des 100 premiers jours de Grace Kwangamasuangi-Bilelo? Pour en parler, nous avons invité pour vous un homme qui fait parler de lui. Cet homme, il parle très bien. Voilà, il est là, ce maître Blaise Loufoua. Il est analyste politique, mais aussi député honoraire. Bonsoir, maître. Bonsoir, monsieur André Matombe. Cette émission a été annoncée. Plusieurs vraiment sont curieux de vous suivre encore ce soir parce que on se rappellera à la fois passée, lorsque nous vous avons reçu sur ce plateau, il y a eu tellement de réactions positives. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore des révélations? Sinon, est-ce que vous allez, comme l'émission a été titulée Temps de vérité, il y a aussi des vérités que vous avez amenées ici? Ouais, je vais adhérer, n'est-ce pas, à la philosophie de votre émission et je suis prêt à répondre à toutes les questions, que ça soit de vous, que ça vienne des téléspectateurs. Je suis disposé à apporter mon éclairage comme je l'ai toujours fait en tant que scientifique, en tant qu'analyste politique indépendant. Voilà, Bandeko Toza en direct, le numéro est affiché. Et si vous comprendre Malamouté, vous pouvez poser votre question. Vous en avez besoin d'éclaircissement. L'invité est là. Otuna Motuna Nayo, Ndenge Yango Ezali. Voilà, le numéro est affiché. C'est le 089 95 76 860. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 29 juin 2024. Et demain, donc, pays n'a dit qu'il faut fêter 64e anniversaire. Les journées fériées et chômées parce que la journée a tombé dimanche. Alors, nous avons retenu la date. On a vu nos pères fondateurs, comment ils ont marqué Timo indépendance, Joseph Kasavubu, Lumumba et les autres. Est-ce que les lots sont réellement vraiment indépendants en âme et conscience? Merci pour Namutuna. D'abord, je commence par dire que c'est une date historique pour notre pays, le 30 juin. C'est notre accession à la souveraineté internationale. Donc, Tozoaki Lipanda, Bakoko Banyokamaki, Toaki Namwa, Ndege Bayembaki, Boumbu, Oyo Babanda Kolo Babanoko. Pe bongo bitumba ezalaki na baye politique tomonaki Kondo Kasavubu na lingomba na Abako tomonaki pe mona mboka premier ministre Lumumba pe ebele basalaki bongo makasi pona tozwa indépendance kasi lelo yotala 64 ans indépendance il faut to sala bilan il faut to mitala
après 64 ans de l'indépendance, est-ce que tu progressé ou bien tu régressé? Mais pour yango te tokoloba ke indépendance ya likambo mabe, indépendance ya likambo malamu, il faut to mikamba biso moko. Kasi to monaki wana point de vue nanga, moi en préparation ndenge zalaki, to zalaki na ba cadre belete, na ba intellectuel belete, et puis to moni ba infrastructure oyo kaka ba colonisateur batika neti yango kaka ezali lelo pe ebele pe baby yango kutu na kozwa moi virgule na lombangu na sepelaki na likanisi ya programme tata mokonzi mboka ba bengi PDL 145 territoire na kei bongo epa na biso na lukula na moni bureau ya administrateur du territoire, donc bâtiment administratif à territoire pendant na banda okende internat na kango oyo ndanga na yebi lukula po papa na pa chef de secteur aka Congo, mais na moni ba sali à peine bâtiment ya territoire ou administratif ya sika tala biloko ba Belge batikaki sikoyo na événement Tshisekedi dinde toke na lukula to modi administrateur du territoire azana moi bureau moi climatiseur moi ordinateur pour na wana to beti maboko, mais makambo ko sala ezali ebele. Indépendance ezaka politique ité ezali pena indépendance économique kasi to komona lelo ndeko André nous ne nous voilons pas la face tozomona que économiquement parlant économie na biso eza extraverti, donc biloko nyonso oyo ko sala mosolo oyo économie production nyonso eza tourné vers l'extérieur, ben importation leki belé to produit mike yango na yango esenga prise de conscience na biso, et puis indépendance en pe il faut ezalaper sur le plan culturel. La culture c'est l'âme d'une nation, la culture c'est l'âme d'un peuple. Tomita la biso moko na bizaleli na biso na mentalité na biso oyo nanu tokokite to bongisa pona ete mais tokosilisa kolobela journal le bongote sans que to yebisa pe to kanisa bandeko na biso ya este tala ndenge milulu ya 60e ça fait quand même beaucoup d'années tozo sala ngo souté ko commémorer on ndenge te bande ko commémorer on akala ba défilé et autres les lots comment faire la méditation. Alors c'est une façon de voir pour la bande ko na biso est na moment o ezala mbele milulu, mais moi to sala ngo ezate ponzoto ezako bela omoni nzoto ndenge zabu soki atali kolo ezako bela et nzoto nyoso eza affecté na pasi wana message kaka na koloba na baninga na biso ya este solo tozali na bino pasi na bino e a pasi ya bayi Congo mobimba pe pasi na bino e a pasi ya tata mokonzi mboka nde tolobi biso nyonso obe na sima ya tata mokonzi ya mboka président de la République pona kotala ndenge toko silisa mbilinga o ezana este biso pe awa tobi na sima ya tata nguvulwa bo babenga ke bona Congo gouverneur na biso ya sika po yepe lokola azana kati ya République démocratique du Congo ako diriger etando moko akozala kimia te soki bitando mususu ezali na mbilinga ko créer ba effet d'entraînement yango to tika bongo mboka na biso na maboko na nzambe to continuer ko méditer pe to sambela pona mboka na biso pona kimia ezonga mikolo koya. Voilà, ça nous l'espérons en tout cas kimia ekozonga ka atandele. Joseph Kasavubu, Joseph Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mboka na biso depuis tozwa ali panda to komina 5 présidents. Alors ndenge ni ngoyi ko sala analyse ndenge Joseph Kasavubu bandaki tito comme na tango yo analyse na yo. Bon, analyse na ngai na moni to bandaki de 60 à 65 tozaki na président, un grand président, moi je l'appelle ainsi, Kasavubu oyo azwaki mboka na maboko ya ba colonisateur, certes que balingai kopesa biso indépendance mais bazalaki kolinga ngote
tout ça qui pression mingi Lumumba yango to arrachaki indépendance. Alors toi qui n'a une préparation, mais na kati une préparation ana to mona quand même ikondo Kasavubu akamba kimboka na ndenge alimemia na ndenge ya solo yé particularité na moko balobi ke bonne gestion. Donc aki na gestion moko orthodoxe toyoka ki baeba ko yebisa biso président Kasavubu a okende mission na poto asaleli mbongo a mission oyetikali aye ozongisa na trésor public na banque centrale ezalaki likambo moko oyepesaki biso bena Congo fierté babanda ko loba en matière de gestion muko ako gérer bien babanda ko loba bongo pona Vubu azalaki na gestion moko ya malamu moboko molaite de tunwe zalaki te yango aspiana me asalaki mingi te coup d'état et yaki tozana tangu mingi te bana balandaka histoire mboka ba continuer kolanda coup d'état et yaki Mobutu ayaki ko botola bokonzi na ndenge ya coup d'état parce que amonaki ke niamu ekotaki ba rébellion et pas iboye premier ministre longola président longola premier ministre ba confusion na mais ezalaika ba colonisateur ba noko na biso ba belge ba banda ko linga to yo kanate pour na ba profiter pour ba mona ke Lumumba azalaki nationaliste Kasavubu mutu amae alukaki ba yo kanate yango moni coup d'état yaki kozwala bongo kondo Mobutu azu pouvoir ye ume na pouvoir mingi na ebandeli abandaki ne malamu mais excès de pouvoir et comme mabiso na o biso ba juriste to bengaka totalitarisme, c'est-à-dire dictature ezali modèle ya pouvoir moko ya bienté hein yo moko kaka makanisi nyonso mutu mususu ko kanisa lolenge mususu te or toyebi ke tolobaka à choc d'idée jaillit la lumière pensée konzalobi yango ateza mabendima même yo ndongo zalaki wana mama na o ana mokumba président na Mobutu nano bo voter zalaki vote te wana yaki plébiscite babenga wango biso totanga mwanda mo banoso droit constitutionnel ezalaki nango neti plébiscite parce que voter tout moko candidat unique moni donc démocratie ezalaki te ki sima bokonzi yaki na maboko ya mutu moko na baningane c'était une oligarchie au pouvoir to héritaki moi économie ezalaki bien mais avec président Mobutu to yoko sala bazainarisation biloko ba mindele to botoli to pesi biso mo ba mudu mais moi to gérer bien exact économie na biso yaki kokuya ti na ndenge courant eye ba contestation vague démocratie et outil ti to kotaki bongo na pouvoir oyo ya AFDEL to monaki kondo Tshisekedi abundaki mingi biso to yaki bana classe déjà na ba internat na campus to zalaki biso nyonso ko ba sympathisant IDPS po to lingaki changement to sala ba marche ba chrétien mais changement ngo et yaki te conférence nationale et simbité ndeko Mosengo 4e voix et simbité ti elombe aye komona na Kabila le père Laurent Désiré Kabila paix à son âme azaki pe président moko ngai personnellement na banda ko linga mingi pona patriotisme né na national na zana likanisne moko ne jamais trahir le Congo après yep a umela kité azwaki pouvoir na appui pe ya bande kwa libanda na ba sepela kité lokola monsola mboka na biso ba minéré basalaki ebongo mobulu aye kokufa era kufi tokomi na président Kabila accède au pouvoir tout jeune un jeune dimakité mais il a fait ses preuves à salimo ba preuve nae mais puisqu'il a hérité d'un pouvoir qui était déjà contesté yango yaki komona guerre ezalaki pays zaki miete goma na maboko RCD kisanga na maboko MCD donc isalaki a réunifier eloko a resisaki yangwana aki ko réunifier mboka pouvoir comme partagé et puis a même biso na élection pour la première fois biso tokomaki déjà aux ans à 30 ans
aussi ici université maintenant nous voter mais pour la première fois toi qui voter tu continues une expérience en haut tu voter c'est vrai que l'élection ne sera contestée mais ils a processus peut tu voter deuxième fois asali mbilinga mobulu ezalaki ameki ko bunda mais pas à peuple silaki te moi likambo na ya kolia moi likambo lotiliki ya mai bref pasi esilaki te mais kasi toyebi ke pona ko voter mbala liboso ezalaki yende mutu ayel biso makamba vote et puis na suka ayeko chité na ba élection to ba que a violer mibeko constitution na linga mingi bible na biso ndeko nanga dide mambweni na yoka ekala kenda wapi alobaka bible na biso a respecter yango pe élection salami to bengango passation civilisée du pouvoir hein? Pacifique et civilisée du pouvoir oyeya ko memela biso président Félix Tshisekedi Fachi Beton yepe asali mandat na ya liboso mwana mboka abundi mekasi akutaki libulu makasi amekaki ko bunda mais eloko moko o nga na sepeli na mandat na liboso oyo etikali makasi ezali kambo yo babengi gratuité de l'enseignement côté ya ki principe constitutionnel mais banane ko appliquer en côté ye RAE asali gratuité de l'enseignement tomoni bana bazongi mingi na kelasi et puis tomoni peke mutoko zala ministre okozala camarade ya président okozala ndeko na ye mais soko salimbeba bacho atangiyo wana ebandaki kozala mingi te na ba régime eleki okozwa kanyaka bakangi yo te tomoni aye kopesa valeur na papa babengi Gilles Alingeti inspection générale des finances moi ko banga et koti peto moni moi ba infrastructure na lobby programme il y a 145 territoires où biso moko to moni na misu que je évoluer bien to ye ko mona pe ba infrastructure e bakisami tala biso mboka na biso to organiser G de la francophonie yo moko mona ki jamais vu donc ba infrastructure ndambo et salami mais nanu to komi na suka te si tout pe biso na Congo central to sepeli nzela ya boma mwanda c'est bon to kozela bongo pont à non profonde et puis biso ba to utaka ba fleuve to kolela nzela na biso ya manterne chela e banda kala kasi tomoni babandi mais tozalaka vigilanti tomona makadamu wane ko mabongo na chela na mboko ya gouverneur Grace Bilolo et atina singini place tala to le bila mambo indépendance premier président na biso bakunda bref synthèse yangwana mandat mibale yango yo to pesi chance mais déjà fait moko o tepelisi bana mboka taka biso bena Congo te et sepelisi na ba mama parce que président babengi ye champion en masculinité positive aye ko tchela biso ministre ya mwasi dit jamais vu ndona et comme la chance aime être avec nous les Bénin Congo tata mokonzi basimbi mutema na nzambe apesi ye maele aye ko tchela biso premier ministre ndona na biso Congo central mama Judith o sala gouvernement na e otomoni kasi tokozela misala bref voilà. Yango analyse na ko sala pour la succession ya ba pouvoir wana très bien en tout cas je crois que analyse wana salami malamu koleka ba téléspectateurs na moni et ça il nous fait très bien mais ce que nous pouvons retenir dans Oya Lobby surtout pour l'indépendance c'est ali une préparation ça en tout cas yango peut bomina malobana ye alors to kota siko na province ba téléphone na bino a déjà prêt vous avez besoin de poser question nous sommes en direct que vous posez en haut parce que to linga peu bino peuple boloba bo réagir est-ce qu'azo puka lukuta azo no ba solo to bozana mo ba précision moko bolingi ya pesa retour ya mona mboka grâce kwa machon bilolo avant to le belayango on a senti bitumba oyo bundamaki ya makasi et là je rappelle à nos téléspectateurs notamment on a yambié malgré que azali conseiller na katia ministère ya finance et budget to mona ki ko genre le courage ya koloba soki ye kaka gibando normalement c'est la tika na ye prochainement to la bino ba
archive voilà parce que biso to ba archive ezali. Il a pris ce courage de vidéo na et tambola qui à travers le monde. Ozalaki inspiré na Nzambe, ezalaki ndenge ni pose le courage malgré ozalaki na bango mais olobi yango. Merci ya solo. Vous rappelez nga makambo belé pour ngai pe na suka émission na moi ko bange kotaki et c'est vrai que na salaki émission na aspect wana na lobaki na OK na za scientifique na analyste politique il faut na za objectif. Mais kasi et salaki neti pe baninga mususu o to salaka na bango ba sepelate mais na bisaki biwango la vérité est têtue. Deux fois nous devons de passionner les choses et être honnête. Ngai na banga kité na zwaki courage na nga na ebisaki yo que si ça ne dépend que de moi et que conseil na nga na koyebisa ndeko gouverneur Guy Bandou atika parce que décor est qui déjà planté pour na échec na et donc marge de manœuvre ezalaki lisusuté parce que pour ni na loba ero yamba nga website ngai ke yoza député provincial honoraire oui nazaki député na seja ki menatika pe baninga na ngakuna solo la kana bango o ba député bango nde ba votaka ba gouverneur kolona na capitaine de l'équipe master nanga Didier Nkongo yebi ke na tour eleki to banda ko beta na ya beta mupanzi wana nga na obeta na katikati na pointe na ocha babi to salaki na bango mama Valérie na mupanzo na yaki na ba honorable Nsalambi le prince de Lukunga Mputu na salaki na ba masebele na ba oyo ba esika ba grand prêtre kendo honorable na PC Mbote ndeko na nga Lukula ba Mombo Jacques ba vieux Kumbi donc na kana bango ba grand prêtre espoir nkwangila lele le député na biso ya Lukula sa majesté na bango solo na bango na mona ke température ndenge zalaki ndeko Gibandu akokaki ko lekate po na solo na bango ba websanga ekosimba te po balobi peke population alingi changement ba moni eloko-te balobi peke agéraki ba député kala na lolenge ko kite et puis na souci na bango zalaki te biso to tika il faut to mema va nouveau bandeko président Metezolo bayaki sika na batu nyonso bayaki sika bango pe bayaki na souci ba va nouveau en tout cas pour memi va nouveau na mutu ya exécutif provincial yango nazwaki courage wana en tant que analyste politique en tant que jeune politique bah monsieur Wabi, je connais la RDC, moi je connais le Congo central. Mikolo to sala no ba émission, je connais le Congo central, la politique du Congo central na bandango banda mo kala chasa di tumbamba chiti na sali na ba gouverneur ebele. Donc na yebi mo ndambu philosophie ya Congo central na cartographie géopolitique ya Congo central que soki bloc boy. Il suffit bazwa ndambu kuna il suffit bazwa boy pouvoir ko basculer. Donc yango salaki ke na lobana yo sans ça dit trahison te na niveau na yo zo trahi bateau bolière na bango bateau ba pesa yo poste on voit quelque part le Seigneur qui ba musuba lobi et Seigneur gaza ne ka silencier le bana été au lé à sala banalise ça là yona alors sikoyo tokendaki classique sala nini olimbalinga koyoka nga ba analyse nanga si babenga nga pona expérience nanga d'abord un juriste avocat babenga nga pona naza député honoraire babenga nga pona kana babuku nga monsu na koloba na kana babuku na babuku soko tiena nga tembe na fongoli na tangi siko na trahir que je brille ce que j'adore ou que j'adore ce que je vais brûler na Blaise Lufwa na ka un peu babenga mwana mama Maria na rapé na bosolo soki bosolo esengi na luba sans abage na lubaka na lubaki yango pete na ndenge ya koinciter gouverneur na lubaki yango na ndenge ya bosolo na pesaki ba raison pe to suki wapi et salami kaka ndenge ba analyse nanga ekei ndenge et salami donc na sala kaka ba analyse donc na ndenge ya objectivité voilà bandeko pona koloba oya lobaki sengeli kozala mutu oyo ozala vision et sengeli ozala mutu ozala inspiré et ozala sans peur sans crainte ndenge lobaki yango coup de chapeau maître Blaise Lufwa. Alors moi na mboka grâce bilo ya kozongela biso c'était le mardi 25 juin dernier
tomoni Congo central koyambaye tala foule tomona foule bandi kuna depuis Kasangulu Tida Matadi retour moko succès na succès réaction na yo réaction na ngai d'abord nazo na hôtel na nunga Blaise Lufwa banda koya na Congo central na uti campus na celle qui avocat na yena Vembachi pour la première fois. Ça première réaction na ce que je vis c'est pour la toute première fois que gouverneur ba eli investir na kalezaki ko nommer période ba ve fuka ba chasa dituma mais lire ba investir y une ordonnance présidentielle y na vice na population ozela ba konjoana impatiemment mbaliboso moni anguma wana na Congo central parce que moi-même j'étais témoin oculaire nazalaki déjà na au revoir Kinshasa na Kasangulu na ndeko na ngai le vice-président Nsalambi o pazamoko Kasangulu yende mutu azalaki na ministre de l'intérieur Mambo tozalaki wana biso ba député bazalaki mwandambu na biso ba député honoraire ba pesa biso valeur na biso ba chaki biso bongo liboso to yambi pe moni to tamboli to enzela moko na mukonzi banda Kasangulu témoin oculaire tuna bandeko na yo misusu na boye ko sala publicité ba chaîne na bango na pesi bango mbote ba interview yaki ngape Toms Massivi na moni bandeko mususu ebele ba yaki ngai ba journaliste ba lukanga mingi merci pour na musala nga moko témoin oculaire mais Nathalie public wana na ye na Matadi esalinga émotion na kokaki même ko kitate na bi oyo eza mystique siko elingi tshela biso na Matadi ndenge yango ezalaki vraiment esala malamu esala fulwana en tout cas fulwana na kasana na kosite nazo tshana nga commentaire te ngai nanu na mona ngote banda ba gouverneur ba banda siko elingo laksani est-ce que parce que zali ya mbongo te ou tondengeni na moni nete eza moi spontanéité moko boye parce que moni ba banda ko gouverneur grâce à koya jour tel na kasezalaka elinga ko zala un certain vendredi et bazeli comme mardi na ba chela ba boma bayaki siko ba wana tokolobani ba politique bien entendu zali na moni na lukala population belé il faut te comprendre lukala na bazangu eza fief ya vice gouverneur eza fief alors moi professeur Tela que je salue même banda Kasangulu banda Kisantu ba honorable Billy ba sali mobilisation donc ba parti politique pe bayaki parce que bisonyo surtout ba to parti à majorité bayaki et puis de manière spontanée bayaki na posa ba mona gouverneur ango ba lo ba ya jeune azandengeni ba bisu ba mutu munene ba bisu ki on appelle ça là qui ba sepe pour ba monique système gouverneur jeune yango na loba angumana inspiré ngambala liboso mais ngai natalaka sima elingo laksani c'est un message to chelio mote ma to na pelate na mafulu ngana kitisi vitre na aki na jeep ya muninga na ngai to banda otambola na honorable VPN ya ngana kisiji ba moninga ba beleli ya mumbe balezonga ya kusi tuzinjila ya donc c'est-à-dire eza charge ba ya ni espoir et koti son espoir wana ba ozela en retour misala pemro gouverneur soit parole azo nakoya nakozala gouverneur a biroté nakoya nakobandolala na bino nakofanda na bino pona mona ba problème na bino na la bino ba solution papa mukonza mboka pesinga mission yango message wana espoir apesi yango na biso na ba fleuve pe tozo zelae makasi voilà na ba fleuve vous allez pesu souper samboa boyi to moni cérémonie. Il y a remise et reprise, c'est le mercredi le 26 juin
Coco Manae le 25 mardi, le 26 juin, mercredi, moi-même personnellement, qui parmi les journalistes et autres qui événement j'étais là dans la salle de réunion na 4e niveau présent. Alors voilà, cérémonie, il y a remise et reprise et Salima qui dans Nengemoko Yamala mais à Salaki Ango na madame Anne-Marie Tassa. Alors Guiban avait brillé de son absence tout le monde Yango, mais on peut retenir Maloba Guiban Oyatinda qui a le population Balimbisae pour moi peut-être mais Dengenae a pour gérer Zalaki Bala monter. Et comment vous avez accueilli message à Mwanamboka, docteur Guiban Mungidi? Bonne façon de faire. Bonne façon de faire. C'est vrai que l'on va se dire que c'est venu un peu en retard. Mieux vaut tard que jamais. C'est ce qu'on dit. Les Français disent mieux vaut tard que jamais. Pour autant que le gouverneur sortant a pris le courage de dire par l'entremise de madame la ministre de Justice qui faisait l'intérim du gouverneur qu'il sollicitait le pardon de la population si jamais il constatait qu'il a failli dans sa gestion. Pour moi, c'est un courage et je soutiens cette démarche-là. Et moi, personnellement, je suis aussi de cette population, je suis aussi peuple. Quant à moi, on a dit pardon. Gestion de TV. Là, mais tout bas, mouke peuple, mouke tambilaka, mouke chrétien. Je suis chrétien, un fervent catholique. Donc je pense que si quelqu'un vient de manière solennelle comme ça à haute voix demander pardon, il dit si vous avez constaté que il y a eu des erreurs dans ma gestion, je demande pardon à la population. C'est la meilleure façon de faire. Alors le pardon, vous devez dire que Assemblée provinciale, dossier. Non. Assemblée Moussala na bango ezali de manière sociologique. C'est un fait que c'est pardon. Ce qui bango convaincu que il faut contrôler, tous les secrets na bango, mais la jugeote, la sagesse voudrait qu'on puisse préserver aussi la cohésion provinciale. Je suis de mèche avec son excellence, monsieur le gouverneur Briama Eligras Bilo, qui revient sur le mot cohésion provinciale, qui revient sur le mot travail. Je ne voudrais pas que les gens puissent profiter de manière détournée. Moi, je ne veux pas que ça s'appelle règlement des comptes. Voilà. Mais il y a des zones dont nous ne pouvons pas empêcher l'Assemblée provinciale de faire son travail. Il le fera, même vis-à-vis de cet exécutif. Ils l'ont dit, j'ai suivi religieusement le président Papi Metezolo. Il dit qu'ils feront leur mission de contrôle. C'est l'une des missions régaliennes de l'Assemblée provinciale. Eh bien, je suis qui moi pour dire à l'Assemblée de ne pas faire ce qu'il est censé faire. Je voudrais qu'il puisse faire ça avec beaucoup de responsabilités, sans passion, de manière objective, retracher les choses. S'ils pensent qu'ils n'avaient pas suffisamment des informations sur X ou X montant et qu'ils sont éclairés, qu'ils en tirent toutes les conséquences et qu'ils disent à la population, voilà, nos enquêtes ont abouti à ça. Parce que j'ai senti le président de l'Assemblée indexer, sinon pointer les doigts, les entreprises Mango et Sodimas, notamment à ce qui concerne la construction des stades de Lumumba. Donc bref, je pense qu'ils feront des choses objectivement, dans le respect de la procédure. C'est vrai que l'Assemblée est régie par un règlement intérieur qui doivent scrupuleusement respecter, et je pense que tout ira dans le bon sens pour l'intérêt de notre peuple. Voilà, un message vient de tomber sur notre plateau. Frère André,
Babi, vous êtes poumoné pour l'élection de Guy Bandou. Au Bossani, Oyo, Alobaki pour Guy Bandou, na grâce. À Bossani, Oyo, Aloba pour Guilain Pange. Quelqu'un pense que c'est une distraction. À Salaki campagne, na yé Nambongo Yanan, Yebisa Bango, Bayoga Kapeson. Wana nazo comprendre atuni ba question belé. Bon, to bandi na lobby. C'est pour mon qui pour l'élection à Guy Bandou. Là c'est pour mon qui n'était pour l'élection à Guy Bandou certainement on a soutenir peut-être grâce à Biloloté mais on a soutenir Guy Bandou. Na lega qui na émission awa yo tuna kingai. O féliciter ngat. Na lega qui na émission na lobby ngai na comprendre était pourquoi ndenge ba ebinga ke na remontada na muto makasi na aki na équipe à campagne à Guy Bandou te. Ngamoro na mituna ki mena pesa pe réponse bien lokola peut-être biso ba tolingi makambo tribalité peut-être que ba monaki bandeko nanga po na salaka nandeko kendo yende to sangisaki ba voix na zalaki pe proche nandeko nanga salambi ba moninga na salaka na bango na liaka na bango la mukaka na bango ba monika akete blaze to ko chae na kiyo nae bango wana bref natiraki conclusion ezalaki bongo bakokaki kozwanga pona makasi po politicien na ba ami na ape mayele ya communication ya koloba mais na monaki neti ba monaki ke ba allié politique nanga bato na salaka na bango politique souvent na partageaka na bango vice-président Salambi mwana classe na biso depuis université mutu nanga makasi mokilimo bebi ba moni honorable kendo désiré allié na ngai oyo abi kolese na ngai moi ba vona nga pe kotaki pona yabima ba moni ke ngana salaka na bango chaque jour na discutaka na bango mais ba monaki bango Augustin Kabuya CG ayambaki batu bamonaki batombolaki liboko banda bamona batombola liboko na constater que bazobenga nga lisusu te bachinga de côté alors que campagne pe bandi nga pe na fandi et j'ai gardé une neutralité na kanisa okomsile ba image émission na ngai ya suka zomse image émission na ngai suka abosani oya lobaki pona Guy Bandou na grâce est-ce que au critique grâce ba image ça batu mususu na ebité na ebité balakisa nanu ba image mais nazo j'étais très silencieux parce que na ki très coincé na ko sala ndenge nini nga mutu na conseiller juridique na gouvernement ya Guy Bandou na ko sala ndenge nini pona ngai na lekaka na sala do na gardaki attitude moko ya neutralité sage abosani oya lobaki pona Guilain Pange pona Guilain Pange oui na yebi pona Guilain Pange na lobaki ni pona Guilain Pange to banda ko sala na ye ngai na salaki premier suppléant na to sala effort ndeko na ngai Guilain Pange abimaki député adoptiona sa ngai ebo sonné sans koyebisa ngai na salini na tikeli ebonga ebonga sauf que ba moni ke ngai nazalaki il paraît que na kinga pe Maradona na banda ko chaba bi na banda ko sala musale belé na boujaki ensemble ye sera lobi likambo e ko lekate a fait 6 millions yo moko monaki 6 millions a tu ya 6 millions liso bon voilà ye mutalo ba mambo ba ibi 6 millions atako na ba investigation na komo yoka batu ba mo koje ke ya 2 millions 500 pare ka kazwaki mais mutalo ba ye ari contre Guy Bandou na zongi sili muto a côté la esiko moni olukele makambo ye mutalo ba ki 6 millions siko 6 millions ngo batu ba te to sutuka na suka muto ko lo ba ke ba ibi 6 millions soit-disant entre guillemets nandi marate que ça 6 millions mais au moni donc Guilain Pange a un peu na politique moko un peu ya ko étouffer baninga un peu bazo benga ngo trahison bon politique na peut-être sur trahison ezala mais to yebi ke azalaki capitaine de l'équipe Nathan ya ndeko na biso Grâce Bilo mais asali vraiment à 90 degrés yo te abe Zubulumbe nzandenge na lobaka a susu na ngambo wana yango moni
moi na maya sepede pe na lukula pe batu ba sepela gite ba bisinga maître Blaise kotika te yo zala na grâce surtout le rôle à Guilain Panzo ake côté kuna yo zala kota grâce na yemsa ki bango déjà que kiendo aza kuna nsalambe aza kuna ba vieux kumbi ba kuna masilanga Didier Kongo azala ki donc so on a fallu que bara ke nazaki ngamba prochainement oyamba honorable Guilain Panzo vraiment oya ko expliquer sur makambo yo balobi asala ki campagne na ye na mbongo ya nani ngai Blaise Lufwa na sala ki campagne ayebi ke na ki candidat certainement oui na ki candidat na lukula nazalaki candidat malheureux, je peux le dire comme ça, mais malheureux moko ya malheureux parce que j'ai fait un peu plus de 2000 voix et que le la élection zalaka liste liste na biso à Seder et à Jalise Mboussa to akina honorable Kendo qui a eu un peu plus de 4000 voix ngaire na bakisa ki liste comme na ba 6500 ya ngonde ko Kendo azaeli mais campagne nga na sala ki ngonde ni c'est vrai que na gi na mbongo te na gi na mbongo mingi te yango pe zaki kokosopo nanga mais naza maele boyebi ke nazalaki ancien député nazalaka pe avocat j'avais pris la responsabilité de vendre une de mes parcelles oza mona ko ko lobela na TVT mais ko batu misusu ba okanisa ke tozora mbongo ya l'état pona ko saela makambo mususu to salaka ndenge balobi na otunga ba polyclinique moi ba pona na osasa na lukula donc nazwaki courage na bomba ki mbongo nazwa courage à côté ka bongo lupangu nanga o batu bayebi na monga fula pona nazwa mbongo epi yaki mbongo moko na bombaki e bandaki kozela kaka tango na teki yango pesenga mwa ba moyen mais zalaki kaka muke mwa ba te monter ba moto ko sala ba bale et ezaki bongo ezaka maele mutu na tekaki eloko nanga na sali campagne na mbongo l'état te pe batu bayebi ezana monga fula mutu pe na texte la aza honorable na botanga kombone ami yebi. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que nous recevons ce soir maître Blaise Lufwa, il est analyste politique, député provincial honoraire, député Oyo Ningisa provincial. Bon le meso moi yeyu. Et te souhaiter bonne chance pour le reste et confiance les alliés sur les alliés dans l'élection Pekoya nous avons reçu parce que Moussala Oya ça en assemblée provinciale et le Mamakati Lelo. Alors tout le monde nomination Liboso il y a mon amboka grâce comme ma son Bilolo subitement bakamwe maman on va auto sala na remise de prise madame Anne-Marie Chassa oya uti koza ministre de justice na ministre biso ba journaliste média kakaye madame wana a commis lelo directeur de cabinet ya bana moi grâce Bilolo. C'était quand même une surprise pour vous hein? Oui, un peu une surprise parce que vous savez quand on est élu gouverneur et qu'on est investi, il y a toujours des gens autour de l'autorité provinciale qui peuvent souffler des choses d'une manière ou d'une autre. Surtout qu'il n'a pas encore son cabinet, il n'a pas encore ses conseillers. Il y a toujours des gens qui peuvent s'ipiter, spéculer. Mais pour nous, c'était une surprise agréable. Okay. Agréable dans la mesure où nous voyons le profil de Madame Anne-Marie Mbouzi, magistrat. Peut-être que les gens ne le savent pas. La maman est magistrat au Conseil d'État. Aza magistrat dans le Conseil d'État. Mais avant, comme dans le Conseil d'État, Azalagi nous magistrat juge. À l'écart de place Ebele, même dans le tribunal à grande instance. En tout cas, si je ne me trompe pas, étudiant, il y a Gombe, si je ne me trompe pas. Donc, Azana Kirsis, mais à part ça, Azalaga déjà ministre de la Justice et droits humains sous le feu gouverneur Jacques Mbadou, paix à son âme. Et moi, quand je suis revenu ici pour venir siéger à l'hémicycle de l'Assemblée, la maman était secrétaire générale du gouvernement sous Atou Batouboana faisant l'intérim du gouverneur décédé. Et voilà qu'elle est revenue encore comme ministre provincial de la justice et des droits humains sous Guy Bandou. Il a travaillé au même moment avec le gouverneur Guy Bandou et au même moment avec le gouverneur Eli Briama grâce Bilolo. Donc au-delà de ça, faisons la sommation de toutes ces compétences-là. Je pense que
elle a les profils voulus et l'expérience requise pour, n'est-ce pas, diriger ces cabinets, parce que finalement, elle sera la première des conseillers du gouverneur. C'est lui qui va gérer l'administration du cabinet du gouverneur. Ce sont de grosses responsabilités. Elle a cette expérience-là, elle a cette maturité à la fois intellectuelle et politique, et je lui souhaite bon vent, qu'elle nous fasse du bon travail. Maman me voit bien, maman Anne-Marie Tsassa, une très bonne maman, elle n'est pas problématique. Moi, si mon malade, et nous osons croire que expérience naïe, expertise naïe, et que sunga les gouverneurs grâce à la machine bilou. Et ça, c'est vraiment la cohésion provinciale. Nous saluons cela. Papa, nous devons les messages de remise et reprise. Il y a une message de Guiban, il y a une directeur de cabinet. Alors, tu vas me lobby. Ah! Mais, spéculation, mon gars, il faut les moi, honorable. Samba. Zubulumbenza. D'ailleurs, je dis Nzimwaka. Wana expression moto tuzai pe belenge na banda luana tuzai ko landa ba keste wana tuyuka biloko wana na sona solula mo plus wana vraiment kamusi ba bon ngape na yokaki bon moni ngai naza moi jeune politique na une expérience ngai na mona na fanda na ba konzi. Je pense c'était sous le gouvernement de Bruno Tshibala. Bruno Tshibala. Moi, j'étais avec un homme politique qui était député national. Eh bien, il était trop sûr qu'il sortira dans ce gouvernement de Sami Badi Banga, si je ne me trompe pas. Tout Fandaki Nanda Kune Aebisinga déjà, Maître Blaise Loufoua, yo, aux ans d'expérience, au Salatrona Bamba, tu parles bien français, tu es juriste, prépare-toi, tu vas être directeur des cabinets. Ah! Non, viens, ni ngana na chupego de wana na zanakin, viens bati ideo, tolongwe na kenaki na zongla kitoge. Aebi singa ibongo. C'est toi le directeur du cabinet. Ceux qui parti imposer ngate directeur de cabinet yo. Ceux qui parti imposer nga yo za directeur de cabinet adjoint. Donc zala déjà prêt. Alba nanga tokozwa agriculture et développement agriculture. National. Na bon na lobia ici donc qui paye à solo, mais il paraît que combo nae et longwa kaka na espace entre bureau président na palais du peuple na RTNC ba suba lobi que combo ne balingo ke de babi zonga ba longoli. Donc en politique il faut avoir des nerfs solides. Ngai ba spéculation mais nazaki réservé na bino. Et ça, pouvoir discrétionnaire, c'est le pouvoir discrétionnaire du gouverneur, comme du chef de l'État, il faut nommer les ministres au niveau national ou son cabinet. Donc ça, c'est le pouvoir discrétionnaire du gouverneur lui-même, dans son intime conviction. Après débat et délibération, il a cru que c'était Madame Anne-Marie qui avait le profil voulu pour diriger son cabinet. Moi, j'appelle ça une nomination, un choix de compétences et de la sagesse. Ah, moutou vraiment, bousseline remise et reprise, azala qui paie, mais basala qui paie naïe. Mais aujourd'hui, ah, batunyo sobakamwe, mais ba averti net ba les blancs Congo, na moni les blancs Congo sali vidéo. Ba les blancs Congo peut pas raisonner ka, yepa lobby abandaki ko bangela ke gouverneur pour ça a été bon. Et ça charge. Il faut qu'on soit battu. Non. Nandimite ba jeune ba kozanga na cabinet wana pe na gouvernement wana. Mais attention to lobaka ba musu pe aza jeune a une expérience. Mais jeune musu a jeune a une expérience té. Mais azali kaka wana azape licencié. Mais maman na ezali choix à la fois ya compétence na sagesse. Il lui revient de temps en temps sur la cohésion provinciale, sur la paix. C'est une forme
un signe qui dénonce Grâce Biloko est l'homme de la paix. Il veut que tout le monde se mette au travail. Rassure-toi, vous allez voir des jeunes autour de lui, surtout que les jeunes. Donc, moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Ou pas, pouvoir discrétionnaire. Il y a autorité provinciale qui, après débat et délibération, dans son intime conviction, il avait fait des choix et nous ne pouvons que nous aligner derrière ces choix-là. Merci beaucoup, bonsoir. Blaise Loufa Lobaka Solo et puis Azan Anzela Makambu Azoloba pour la Makambu Azoloba à cause Azan Anzela pour la Makambu Azoloba mais à cause de Kaka na assemblée. C'est l'artiste et comédien Papa Melopé. Ah, Papa Melopé, Pessi Ah, et marquenga. Na yoka kai na senga ka tokuta na eba tu ba ebisanga metukuta na ete mais tala témoignage o yazo sala e tu balanda nga na banda politique moi kala sondo ngo muna nga boy e étudiant ba banda ko ya na ensemble ba ebisi biso Blaise Loufa oza idole na biso na politique na bipo ani ta manière de parler, ta manière de faire, tu connais les droits. Quand toi tu vas parler, les gens outi libanda na ba chauffeur na ba soda ba mati ba bi muto maela lingo amba na lingo stage. Donc j'ai sympathisant comme ça ba misusu ba lukaka ba mona nga Blaise Loufa mukolo musu na na kisantu na mbanzangungu ba ebisi mutu Blaise Loufa ba bi Blaise Loufa wat oya kapi oya bon omoni donc ça na batu pe o ba valeur na biso to za na bato ba banda ko landa biso kala na félicité merci Papa Melopé bande matombe za émission mais na sengi quand même au salisa ngai na numéro na suka aza comédien bato a culture il faut plutôt soutenir bango et na fonctionner mais na ebike alanda kanga mingi ko émission na ngoto sala kana yo et que Naratina Bamboka et comme la 5 fois. Net Très bien, en tout cas, Maître Blaise Loufa, Bishop Tozara honoré, Nenga honoré, Bishop Bengisi Aboyarate, Boyendeza. Tout ça, Belge, dans ma tête, nous Belge, Batouyaï, et puis, nous avons tombé la peine Batouyaï. Donc, ça, ça nous coûte des pour me ver. On est pour se plaire, et pas mort, il y a des gens qui chassent. Il y a des gens qui ah, il est beau, c'est vrai. Alors, ma nomination, oui. Il faut ma ministre va la nommer pas le gouverneur Grâce Bilolo, cabinet d'ailleurs, tout, conseil, il ne peut pas ça, rapidement pour le temps. Merci beaucoup. Ngana ebi ke nyonso eza régie Namibé Kwamboka. Gouverneur akoki kozwa eza nakanisa na ba article ya constitution où il lobby d'abord le gouvernement provincial est composé d'un gouverneur, d'un vice-gouverneur et de 10 ministres. C'est l'article 198 de la Constitution. Lobby l'issue souboye. Les gouverneurs et les vice-gouverneurs. La composition du gouvernement provincial tient compte de la représentativité provinciale. Donc, au Yébike, tout ça a 10 territoires. Il faut un gouvernement au moins chaque territoire est à la représenter. Et puis il faut tenir compte du gender, la femme, moni bakomozong et la mine. Dans sa constitution, sous bazo insister pe bas il faut bas dans gouvernement. Mais aussi balobi les nombres de ministres ne peuvent dépasser 10, ça je vous ai dit. Alors, avant l'entrée. Ça fait débat déjà. Au niveau national, il y a certains gouverneurs, où on voit qu'il m'a dit 10 commissaires, c'est vrai, ils ont resté 10 ministres, 10 commissaires, ministre. Bon, oui, en tout cas, ce problème en haut, c'est un peu difficile à débattre. D'une part, s'il faut rester légaliste, membres du gouvernement provincial, ce sont les ministres provinciaux. C'est ce que dit la loi. Commissaire
azalaka ba membre en principe il y a gouvernement provincial parce que ceux qui va nommer ba commissaire ba rattachaka bango toujours na ministère provincial moko. Donc ils ne sont pas redevables devant l'Assemblée provinciale par exemple. Ils ne peuvent pas prendre des décisions seuls sans passer par le ministère de leur attachement. Pour nini makambo wana eye yango babisu ba il faut modifier constitution. Débat na batu bazo kimango. Batu bakansi ko modifier constitution ezali kaka na double mandat te ba matière mususu yango ba charge ezebele na province papa au moins un ministère moko de balobi 10 ministres donc un ministre moko provincial a na 5 portefeuilles 4 portefeuilles et ça charge ngana sala ba qui conseille ministre bambalebele par jour vous pouvez réceptionner 250 courriers imaginez-vous et répartissez ça en dossier hein aux hommes charge lekebele mais aussi il y a cette idée au balobi que les provinces ont une gestion autonome. Bah, connaître na loi portant principe fondamentaux à la libéralisation des provinces que province a créé établissement public, organe public parce que et na charge de autonomie de gestion. Vous comprenez? Et puis ceux qui te lobby tout la makambo cohésion provinciale, il y a un moment le gouverneur a signé na batu. Est-ce que il saura vraiment Babisusu ba lo ba G23 mesdames quoi le za sous G23 te akomi gouverneur abatu nyonso na bino G23 na ba ana mususu aza gouverneur na bango nyonso conseil européen ça il y a 40 députés nyonso conseil européen ça sagesse et les cas ata la ba compétence ba territoire nyonso ya solo ezala représenter mais ata la pe ba compétence c'est vrai qu'à la marge de manœuvre ba ministre il peut sortir au sein de l'Assemblée, donc il peut avoir des députés provinciaux qui seront nommés ministres, tout comme les causes de la nabana mboka na compétence fait ba ministre mais il suffit de faire bénédiction parce qu'il a une majorité, il ne doit pas se passer. Il a une majorité qui il doit tenir une concertation avec sa majorité et même les autres pour que après sortir du gouvernement ba frustration zalaté ba tout ba sikate mais bisope ba député na ba ndeko mususu to comprendre que gouverneur aza na maboko devant constitution surtout ceux qui donnent en échanger te ba boyika ba commissaire ba ministre ba kozalaka ka 10 alors to comprendre gouverneur ceux qui ba zu ministre pour le territoire aza pona batunyo ça pona ba député nyo ça quand même ko respecter loko wana apparemment na oui yekuta ki ayaki na gouvernement na mibala ko tisa akoki ba koma soki 8 soki 7 kasi yango mibeko lobby ne passer 10 donc souka 10 donc au Congo tu na ça 10 mais dès le devoir cohésion provinciale devoir il y a frustration zalaté tala to na 10 territoire so territoire moko zangi ba sepelité donc au moni il faut nous surtout na ba oyebi que to appelle na deux villes yango etindaka air mo ba tchaba commissaire pour na ko compenser mais to na elika que gouverneur grâce à kozala toujours na ligne de conduite pour na ezalate ke babengi yo mbango wa boye aza averti a retourna ba conseil ceux qui ba autoriser ba commissariat a kosala ceux qui ba autoriser te asala kaka ndenge elongo bani a respecter mibeko ya mboka kasi azo ba charge mususu pe ape na ba conseiller na e pour na ba place mususu ya monique ou bien a ko créer pe ba service professionnel pour faire cette émission. Merci. Plusieurs fois conseillé aux ans d'expérience, juriste de formation, ma priorité pour la 100 jours, il y a grâce à Ramazan Bilolo et Goza la Nini, parce que j'ai déjà un gouverneur par rapport à les 100 premiers jours. Rapidement au procès alors. Bon, wana ezali omoni basala programme à gouvernement. A nommé ba ministre certainement il va solliciter écrire à l'Assemblée pour solliciter une session extraordinaire parce que l'Assemblée Bakangaki certainement c'est au nom du gouvernement qu'il peut le faire ou bien écrire simplement au président et au bureau pour qu'il convoque une session extraordinaire de manière à ce qu'on puisse approuver l'approbation du programme gouvernemental qui pourra investir ses ministres. Ce qui va saler à Bongo, azana programme naïf. Programme on a yango ko exécuter, mais programme on a exécuter il faut faire attention budget oyo ko coller programme ne nanu ba adopter en côté donc à ko risquer à ça la kaka na budget o ko
kokuta mais pour ça la budget rectificatif collectif budgétaire babenga ngo ezali pour na ena makambo alingo sala pour et na misolote il faut tel na budget ba ligne budgétaire mais ce que ba sali budget correctif et ça va priorité par rapport au programme mais 100 jours nae tolingi ezala kitoko na 100 jours nae tolobite que na 100 jours quand même tout senga papa grâce à ça stade Lumumba c'est trop lui demander mais tout mona que na 100 jours moi ba signe et bandi que toi tire koti tout monde que na 100 jours biso na nzela mabelo na babandi tout monde que na 100 jours moi bo bilembonde to komona maintenant na lika que dans les 100 jours il pourra avoir un petit bilan qui pourra soulager la population. L'autre il y a session il y a une assemblée Papi Matezo lobby le honorable président Abi à ça là vraiment contrôle il a prévenu réaction là. Non, c'est tout à fait juste. Yamou Moussala Sondo. Moussala ensemble, oh, ils ont règlement intérieur. On a député. Règlement intérieur, Yango, même sur la Constitution. De la même façon, même la loi portant principe fondamental à lui, à l'Assemblée provinciale, basons reconnaître que l'Assemblée provinciale, c'est l'organe délibérant, c'est l'organe de contrôle de l'exécutif provincial et des services provinciaux locaux. Ce sont des attributions régaliennes qui se cristallise dans les chefs de l'Assemblée provinciale. C'est ça le travail des députés. Et nous voulons qu'ils fassent ce travail sans complaisance et cela pourra nous amener à ce qu'il ait ce devoir de responsabilité de ceux qui sont dans l'exécutif provincial. Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir? Les téléspectateurs, d'abord je les salue et je les remercie pour avoir accordé leur temps au fin de nous suivre religieusement. Je veux souhaiter que notre population puisse prêter main forte au chef de l'exécutif provincial, le gouverneur vaillamment élu, Grace Bilolo. Il est jeune, il est encore fort. Et nous pensons que nous pourrons avoir espoir et qu'il puisse travailler rien que pour l'intérêt de la population. Merci, c'est ce que je pouvais dire et c'est sur ces termes que je vous remets votre attention, monsieur le journaliste. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci de l'intérêt que vous ne cessez d'accorder à cette émission. Dans des vérités, merci à notre invité qui n'est rien d'autre que Maître Blaise Loufoua, avec qui nous avons parlé sur les 64e anniversaire de l'indépendance. Demain, donc déjà, la RDC va commémorer cette date historique, mais aussi nous avons parlé sur l'actualité provinciale, les retours triomphal de Guibon, de Grace Kwanga Maswagi Bilolo, comment il a été accueilli chaleureusement par la population du Congo central, et remise et reprise, Guibon, comment Grace Kwanga Maswagi Bilolo a nommé son directeur de cabinet, Madame Anne-Marie Tchassa, et quelque chose que notre invité a salué, une dame expérimentée. Et Nasuka Lovito Simba, le gouverneur, grâce à Masson Bilolo, to Simba et pour un jeune, et to Nathan, et to Simbilan, ça m'a réussi, Mandana. Merci à Christine Matondo qui est du côté de la régie finale et qui a réalisé cette émission. On se retrouve très prochainement. Merci. Au revoir. Merci. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir.